nga lokola na boya kabunda lobi na kota soki baboni ke balobi naza su na parti te bakomela ngai décision nalongwa parti kasi nakutani na président tosolobi babeti ngai lokola bakangi rwandais basalinga moi témoin na permanence babeti sérieusement président lelo basali fils mokoko lelo esalinga na passe tomoni ke tozalaki makambo mosusu ekomi makambo mosusu Comment t'as pas de mbote na bino bapapa bamama bilenge na cadre mpe lelo na comprendre eloko moko te ngai nde naza boye naza membre ya idps napesa jeunesse nanga mobimba na parti lelo nauti ndako ndenge nayaka chaque jour mpona kolandela makambo ya le peuple d'abord tellement que tokutana na président samedi naleki na permanence à parti tokangai mwa bafoto na président naleki na permanence à parti natina ete nazwa bafoto oyo parce que papa chaque akangai bafoto atinda yango na permanence mpo bato baretire kokota na koti balobi nanga ke na okota te mbala mo namoni bagarde ya permanence oyo lie bazala basécurité ya parti bayemba nango bamemi nga ntina kati babandi kobetanga sérieusement donc babeti nga chef ya sécurité ya kabundi na bango tu bapapa na babeti nga sérieusement na moment na nalai lere nazoloba na ganga donc bafille miso ya protocole babi botika donc babeti na bafille yana protocole epesi ke bazwi ngai oyo babengi telefone na ngai bazwi nga mwa mbongo na ngai nango na poche mpona kosala oyo babengi matinée patriotique batiki ngai na shoka na loboko oyo ebouge te babeti nga sérieusement balobi ke ngai naofinga kabundu oke nga naolobaka vérité naolingaka tobima libanda ya oyo babengi le peuple d'abord te babengi nga naamuka lamuka ngai naamuka idps napesa jeunesse nanga mobima na idps jamais nakokende nakota na lamuka. J'ai été harcelé sérieusement dans la permanence. Basali toute intervention dans ngai eza tibo mona na polimula dans bazuba cantine mai na polimai bazuba cantine mai ba sopelinga
babeti ngai eza milice ya Kabund oyo asali contre président Félix po aza na objectif na ye oyo ezali ke aboma UDPS lokola ndenge Kabila aboma Palu. Donc nazawa nde naza boye il a fallu quelques combattants ya parlement de Boubaya po basala intervention balibere nga. J'ai été babeta ngai na opposition lelo na pouvoir oyo bakanga ngai lelo babeta ngai pouvoir afati ntina na ngai oke na permanence ya laika nakende korécupere oyo babengi bafoto nakangaki na président lera ya bikai na oyeba te donc nazo comprendre te eloko nini esali donc ndenge eza boye naza kuna lagom eza baparlementaire de bumu alobi ke ya kozonga ata makolo ngulu mpo babotolinga biloko nyonso nalataki makambo esalami lelo awa ngai nazoloba na bato nakotikalaka jamais kotrahir président Félix na cadre ke nakende lamuka mais nakotikala mpe jamais koyina Fayulu mais nakoconscientiser Fayulu azonga na raison ya logique ya combat oyo bavandaki koya na cadre ya rassemblement et pas docteur Etienne Tshisekedi. Naza na choc terrible na loboko nazoyeba te eloko nini oyo nga nasali mpona koma ntina bamakambo ya boye. Donc eloko na oloba na biloba ya mwana ingeta la lutte continue. Les peuples d'abord. Ata batu bazoloba ke na raison te. Un jour bapesanga raison. Parti oyo etika okupate. Babeta ngai Kabila ya papa beta ngai Mobutu abeta ngai Kabila oyo ya Rwandais abeta ngai lelo Kabund asali mariage na ye Kabund na FCC na lokola na boya Kabund alobi na kota soki bamoni ke balobi naza su na parti te bakomela ngai décision na longwa parti kasi nakutani na président Tosololi babeti ngai lokola bakangi Rwandais. Bonjour et bienvenue dans votre émission préférée sur cleboa.com avec votre humble servante Cholissa Sampi, la poupée Barbie de la presse en ligne, autrement dit la remontada de cleboa.com. Vous m'avez tellement manqué mes fans, donc Kande Tosola, Kande Tolingana, Kande Tomesano Talana, ça fait tellement longtemps que Tokutani Tosololi, donc dès le lot dans le bas était non ok non bon téléphone a changé naya karataka pour na bino vraiment ça bino bovoulou. En tout cas pour aujourd'hui on va les recevoir pour vous fils Coco. Depuis que tu me sens ça, il y a une émission trop mais lelo normalement on a moins dingue parce que na comprendre na monde bablambe parce que ma boka confirme non y batezanine. Bonjour papa. Ouais, la remontada ça va. Doni. Ouais, Naza après avoir batebele ba conseiller ngai kenati kaba finga ngai nde ba ofinga nasa sous émission te na cadre peut-être ya ko répliquer to ya droit de réponse na yoka ki batu tout ba maman tout ya monde o balingaka changement na Congo. Bon, nakutana na président samedi passé na kei lelo na siège à parti na tina na koka kozwa o ba bengi ba photo to kanga na président ba photo souvenir po président Zalaga na photographe mo papa Chako akanga ba photo na cité de Loya atinda ngwe pa mwana na e na tina na livre po na futa de ba photo na ngauna na komi boye automatiquement sécurité ou à la permanence
balobi ke yo balobaki okota te et pas Jean-Marc Kabou na permanence nabi bino bolongo linga parti tonini et pesi ke balobi ke non baloba okota te pas nabi non lokola nga nazwi lettre ya interdiction ya okota te nazo kota permanence kokota na koti permanence ba charge à sécurité au Jean-Marc Kabou na tika bae balobi yo yaka to kende yaka na toke na sima. J'ai été l'objet ya kobeta lokola na Rwandais lokola na ennemi de la République. Ba katinga ba chemise ba betinga ba bukinga musapi wa misato. Ba betinga sérieusement na niveau mo na comprendre répéter et l'air bazo betangana ba combattante misu ba fia ba protocole balaga ba bité beaucoup bete boete automatiquement na minute na autorité ala ki aneza Augustin Kabouya le ba betanga abima pas même pour aloba na bango ke botika ba betinga pa bazwinga ba eba bwa kinga na petit boulevard ya permanence. Bandana na ndenga tendresse.
Babotolinga téléphone, babotolinga sac nanga. Après, l'un a télé na komi ko revendiquer na ba image o batu ba omona. Na moni mbamo Jeep ya Augustin Kabuya ebimi ekei. Alobi atal kambote. Atika ko bimate. Parce que tout le monde a une image, tout le monde qui va tout le monde va parti, va saber monsieur babi que non, yo balongolo dans la partie. Balongola mutu na partie, il faut pas comme les lettres et auto-exclusion. Soka trahir. J'ai trahi qui par rapport à quelle preuve? Moi qui ngao bakolo bana trahir dans la semaine qui vient de s'écouler, na moni président DEF. Vous croyez que Fati peut recevoir un traître? Non, parce que par rapport à l'émission, débordé. Nazo débordé ne l'autre Jolicia. L'IDPS, c'est la liberté de penser. L'IDPS, tozan église, pasteur Agangi, alléluia, bozong si amen. Si les gens vont trahir cause aux ali, il y a le peuple d'abord. Je ne peux pas laisser ça tant que gardien du temple. Mais je dis tout simplement que je resterai debout. Je resterai debout jusqu'à la fin parce que quand le président m'a vu, le président ne m'a pas condamné. Ce sont ces gens-là, les matérialistes, qui veulent tuer le socialisme, qui ont fait le contrat avec le camp du diable, FCC. Bangonde bakomi kolinga ko en vouloir nga bazo engagé ba combattant msuba finganga. Je regrette fort pour la chaîne Nabino Kleboa. Bazo permettre Kleboa za ba chaîne nga la prière qu'un jour e banda ko diviser PA na Congo. Boza ba chaîne à liberté mais il y a des gens ba journalistes msu pour la concurrencier yo na Kleboa ba okendo pesa micro. Et pas bateau yo bazo finganga bazo akizenga les jours oyo nga na ko kende la muka na calendrier zalarate. J'ai fait 22 ans de lutte dans un parti politique qui est maintenant au pouvoir. Vous croyez que je peux solder ça pour aller dans une histoire de combine de la muka? Ça c'est manquer de moi. Je suis dans l'IDPS
je combattrai les antivaleurs dans l'UDPS. Avant longola nzete za na liso ya Jolicia, il faut banda ko longola na nzete za na liso na yo. C'est ce que moi je suis en train de faire. Fils Mukoko to zonga no mukie na permanence obi ke non zala kuna na parti ba beta ke bato bazo beta o bazo ba ke Jean-Marc nde mutu atindi. C'est le milice de Jean-Marc. Quand quelqu'un est chargé de sécurité, coordonnateur Patrick, ceux qui n'ont pas quitté n'a pas récupéré le téléphone, j'étais sérieusement tabassé. J'étais sérieusement tabassé. Bah comme il y de la même nabenga binoté. Ceux qui ont raison. Bah je te dis. Comment est-ce que même te passer sur bêta pour bailler sur benga sous la journaliste? Ils ont mafia, ils ont un parti. Je suis en train de dénoncer la violence au Bassale Lingaï. Je dénonce ça. Bateau tout bazo la nangabo kansate qui est quoi affaiblir la morale na combat. Nazoye bisa batutu. Na IDPS ngana yana za la fanatique à fatité. Na IDPS na kokaka kozala fanatique ya notre père Tshisekedi. Mais na IDPS ndenga na yawana naza gardien du temple à la démocratie. Bolinga bolongola complexe kaza vice-président. Kabunde Matalikolo akitanase akoki ko salange lokote. Le problème est à lui, au Sali, Ezali, Ezola qui sait comment quelqu'un n'est pas dans ba bengi, ba norme et la démocratie. C'est que Kabound n'est plus avec nous. Parce que le bakuna qui yozana bangote, yopol baki yazana binote finalement ce que ton dit ma banane. Banane balo baki. On va bien que vous ayez sur la partie, yosko zolo baki yazana sur la binote ton dit ma banane. Joli soro kaba combattant de balobi. Le parti n'est pas Kabound. Le parti n'est pas Kabound. Le parti c'est les parlementaires debout que Kabound a divisé la vision ya kosa la parti naie. Oh, soko yeba kite kombo nango décision finale. Siège nango ezana Kingabwa côté à Sonas. C'est ce que moi je suis en train de dire. Et ce qu'ils ont fait, bon appel Siga Kabound, merci beaucoup. Mais j'ai dit tout simplement aux combattants, Bolanda ba image fils Mukoko basalinga mo ya témoin na permanence ba pétier sérieusement président ilo basali fils Mukoko lelo esalinga na passe to moni ke tozaki makamususu ko makamususu ba botolo biloko nyonso na zaki nango botolo nyonso ba policier kuto baza kuto na permanence ba bike to repese yango te ye kuto fils Mukoko bike ayebisa ba policier alobi ke boko to makamusa makamusu a parti to ko tate c'est salinga passe na bidiza parti ko za ntambo na parti boete. Si vous avez un longola, c'est un peu de temps. Le président de la permanence habite Bakaboli. Côté où il y a 100 jours, côté où le peuple d'abord. Donc, il y a côté où on a commencé. Comment le même c'est le Cameroun. Comment ça se passe et le président Moaye Bakaboli, ils ont dit Kaboul. C'est ça, c'est tout. Dans un cas, il y a limité. Vous avez remarqué événement, il y a Makasi, la minute sur la permanence. Baouti, Kobeta, fils Mukoko na degré moko incroyable. Donc Kabound a ligné à guerre na lui des pes. Fils Mukoko a Zak gardien du temple, ça fait maintenant 22 ans à Zanakatia parti. Donc parti Eza ya Kabound te. Parti Eza ya Batouana Babeti fils Mukoko te. Nous avons lancé un appel très chaleureux na pourquoi lelo. Kabound il faut démissionner. Donc l'accès que non UDPS Eza ya été. UDPS Eza tata na été. UDPS Eza peuple congolais. Et que fils Mukoko aza mutu oyo a lutté pour la libération, pour la démocratie na ya UDPS. Donc tous lancé un appel na pourquoi lelo Kabound il faut mon abiso beta biso nyonso. Comme Ameki a touché
fils Moukoko donc a retouché peuple congolais, pour toucher l'UDPS Mobimba. Donc on a appelé Luana, tout s'est mobilisé vraiment fort pour écouter en permanence. Merci beaucoup. Bonjour. Nous sommes vraiment dépassés et nous sommes vraiment désolés pour la réaction qui vient de se passer aujourd'hui. Le président fils Moukoko, aujourd'hui se retrouve à la permanence pour aller récupérer ses photos qu'il avait prises lors de sa dernière rencontre avec le président. Il y a des individus qui sont positionnés devant la permanence qui l'interdisent d'entrer à la permanence. Il a été victime actuellement d'un harcèlement physique, de coups et blessures. Il est blessé, son habit est déchiré. En plus de ça, il a le bras qui est une entorse. On ne sait pas ce qui s'est passé. Franchement, président, écoutez et voyez ce qui se passe. Le parti devient déjà une histoire de division. S'il vous plaît, président, écoutez-nous et regardez ce qui se passe. Vraiment, c'est tout ce que je peux dire comme constat actuellement, parce que c'est grave. Mais l'équipe Nambula Haute, moi, menacé fils Moukoko a venu pour la partie qui a IDPS. Banda papa, Zalaki, pas même écoute papa Kouta Kendo, ma malade, il y a un petit namté. Tu vois, Bunda papa, Banda, donc il y a tant de magas. Le président Félix Moukoko a tiqué, le roi Netimon a mouqué, le roi bébé Moroboé, le blamba, le blamba, le bon connaissant au Vimba, a tiqué un pantalon, tiré Bakati, a Vimbisi, donc il m'a été. Alors on a habité ce guide. Pouvoir oyo ezaka ya kabundu ye moko na permanence na son ndenge permanence on eza yeti permanence on eza nyonso kisu ko bazana do ko ta permanence akenda pas sur la photo na ye na ngenda okuta na yo kuna na oya okuta ko ba photo après savoir bango bakangi kuna na kati ba ni ko beta ye donc kabundu comme donc IDPS comme kabundu président eloko o faut tala na makamba boye guerre oya zolukana akosi samoti. C'est comme il y a dit que nous sommes à côté du Parlement, dans la résidentielle, à rond-point, il y a une permanence. Tu n'as pas de rond-point. Parce que tu as une permanence. Pour le côté de la résidentielle, tu as dit que tu as un si tu quittes le terrain, tu as tika. Mais comme il y a un fils Moukoko, la diaspora. Kabundu, comme ça, il est tata moi, si na papa nae. Même fils Moukoko a bondi trop, na papa Etienne Tshisekedi. Président Nabiso. Donc il est aux a on a kanda, autre kuta muta permanence à côté résidentiel to betae. Et l'on n'a pas pénétré ma Kilimobimba qui va toucher fils Moukoko va toucher peuple congolais nyonso. Il dépêche si boyo ka no fils Moukoko ba niatie ba betie ba sel ma bien tout cas belé. Bisma la résidentiel to sepelité. Netinga bon la résidentiel to sepelité to beta siko ba o ba waza permanence. Oye côté ba to côté obetami. Kwa linga kabula siko to za ngam na ngam. Comme ça il y a petit boulevard so na carte résidentielle. Na suki wana. Action, c'est bon. Comment il faut savoir responsabilité pour supporter le société. Le supporter le société pour le bourg on a même babouké dans le bourg. Babouké le bloc dans ce qui n'a pas babouké le bloc dans ce donc bourg supporter le société. Ce président la responsabilité n'a pas c'est ma bébé quoi. Mais vraiment comment ma casse. Aluka abenga mutina abunza era ya moto ni mabeko mati. Pas d'action. Bon, en tout cas, dans un regret makasi ya komona makambo eleki lelo na kati ya parti na biso IDPS oyo la kisi union. Alors pour moi, c'est comme si batumisi bazoya ba comme moi utilité comme moi IDPS wana été ya union wana eza lisusu te. Alors makambo salami lelo lundi le 6 mai 2019 na permanence na biso ya IDPS comme on a un secrétaire national ya parti munena lokola IDPS bazo betaye ko menacer libanda un cadre munene ba menacer libanda en tout cas ça biso passe makasi mutuloka fils Moukoko oya a sacrifié jeunesse pendant 22 ans a sacrifié jeunesse pour na parti Kabila le père a gagné Mobutu a gagné les fils koloba kututé alors lelo biso moko IDPS tozi pouvoir comme on a makambo do sale mutuloka Moukoko oya bundi makasi pona mboka oyo ba marche nyonso ko sala ko monter ba stratégie pona ko benga na Kabila lelo Kabila kei biso moko IDPS to du pouvoir mais ko mona ba tu ya jamais Kabundi
bato na yo batie na permanence comme secrétaire baye kobeta le secrétaire national nommé par lui-même le docteur Etienne Tshisekedi. Alors kokamu makasi pendant makambo ezosalema tomoni secrétaire général M. Kabuya Augustin Kabuya azwi mutu kabimi akeisa même koloba eloko moko mpona koloba nini ke non le secrétaire national Mukoko il n'est pas considéré. Alors ça n'a pas de sens. Alors président de la République yoza autorité morale ya parti oyo tozosenga na omeka koagir dans l'immédiat parce que parti comme kokufa toloba nini biso moko IDPS en peine tozi pouvoir mobule koti na parti parce que bato baloba nini parti ya divers baloba biso nini. En tout cas papa tela makambo oyo pour yebena kokata ngo très bien parce que ezo risqué ebebisa image ya parti ebebisa réputation ya parti. Mutu local le fils national Mukoko aza mutu ya ko négliger te mutu ko minimiser te parce que ba minimiser libanda wana na se ambula ko beta ye même loboko na eza robukana ba chemise katani mapapa sapato ezate donc vraiment c'est vraiment bizarre. En tout cas papa tela makambo bien au gérant on peut au décider makasi parce que tozo risquer nous les combattants autorité pendant 37 heures il y a opposition de perdre. Je dis et je vous remercie. Ils vont comprendre ce qui se passe dans les partis. Nzete onga na zolobe komi kotenga mayayi de pes. Soto tiki yango poto bomba keza makambo a famille. Nzete wane kotengama. Nous avons lutté pendant 37 ans pour batu morote basala bakaki. On met tabassé Kabuya était là. C'est ce que j'allais dire aussi. Apparemment, Batobele baza contre eux parce que comment est-ce que bazo beta yo Augustin Kabuya zaki sur place parce qu'on battait musu baza sur place bazo défendre. Le problème est que Batoubaza contre nga, ce sont des gens qui sont corrompus. Comme les Kabouya et consorts, Batoubaza y dépêche cop emploi. Mais Bato Bazo Landanga, aujourd'hui ils vont pleurer. C'est comme ça que l'IDPS commence à me payer. Si on a lobby le président ne m'avait pas à Epsanga Natika Koloba. Mais ce qu'ils ont fait, Jolicia, Nabukana Loboko à droite na Libende, Nabukana Minu Panda dictature, Naya Lelo Suko Zwa, Nabukana Moussapio Panda démocratie. Jolicia, vous savez comment mon cœur est touché? Toi, tu sais que ma mère est morte pour na kenda marche bakanganga. Apika crise, attention. Coupez cette émission.